Yenge keno makesa mabundi ya Congo fulu bia bionso lubaka mene Congo budi kala Congo tekila mwana Congo mbaka mpuvava fulu kene na bantu mkinzungu dila vantuala kila mizizi mwana Congo fuki mbote kansisi la bakolo bandi yandi binda mene mukisonga kisonga hivyo kizaitisa vankumbu wako uvelangudia kula sedia kumbo kuna manisina muyenge kifuani mono kumba menikela lusila ngudia wena mulelwa nanga kasi sediame wena mulelwa nimi nene savo mongena mfumu nanga mwana nimi nene bambute bayaya yenge kienu mu tatu kia mase angizi di vantadisi ya makesa bundia Congo ye babo beti kutulanda mu nzaya mvimba president ku Brazil tuti landi la mbuta za bantu bafeti zibula zikwa tunakubasonga kwa mfumu za dibundu za kedika bulumbu na kuiza ye tuna ye mbuta mahanza ku Australia yani pediaka una kubama kidivotwa songa kwa mfumu za dibundu za kedika ye bafulu bia bionso no makesa mena kutulandila kushine ku Alemane kwa Chopa Cameroun meme umoso tubokeli ku Tunisie mbuta luzolo lwa Nzambi wena kwa ni mtu wa mission mekasi il est vraiment intéressé maman tout vava ma tout vanga mongita en télévision voilà ba uvo kala lusila evo mbuta kala lusila feti kutu sadisa buku tukumonanga Utangilanga fioti keleke ntikudusu zena minkanda nya ne mwanda nsemi ingeta simudi audio twena kulusonga unu kiaki umosi minkanda myangudi myabundia Congo kanda amisiku unu kiaki tuna kulutangila kaka nkoto solo yembuta mahanza wena ku Australia yebankaka bena ku Brazil belo titomba baluzibu lazikwa alors luyonza masete babingi kidivo bonso tuna kulusonga kwa mfumu za dibundu parce que mono kangena yengenda imosiko mukati ka bundi ya Congo ngena umosi nlongo kiwane mwanda nsemi yengena yembebe mumwanga malongi mabundi ya Congo kwa bakongo babonso no bonso ya dila ndefi Mazulu ye bonso peza dila ndefi mu lumbo kyoko moni ataki mbanki amino simbio tuna longoka mongonda yayi evo mutangu yayi lemvoka tuna longoka kanda wa ntete kanda wa misiku donc ngeti futu ta de vava kesa da bunda Congo bo kasika mene kota bunda Congo kafeti tambula tete kuzikwa kafeti sonama komba ni fete kota kuzikwa yemboki una longoka menkanda miya miantete miabundi ya Congo donc una vano malongi mangonda voa donc 9 mois ya malongi yekonima kesa jodo utanga kimbanki ya mino minkanda miangudi miyo tete kesa kafiti tanga buka kote lembundi ya Congo evo kafiti longoka kwena inganga za kilongo nkanda misiku mvutu za bisambu ye malongi mamini voilà unu kia kitu izidi mukanda misiku tunatanga tete koto solo en kanda wowo donc préface si vous voulez dire aussi introduction ça sera une bonne chose donc je vous présente l'un plutôt de kanda écrit par Nemwanda Nsemi kanda misiku makesa bundia kwa maviti sadela lumbu biabi et votre tango za sono en fait mosa améliorer kia ukadilo nkoto solo bantu babo kabavai kilanga va vitu dimosi kutu munzo abatata bampungu tulendoko kukayengele kadi imu mavitu ntambwadia miela mia bantu mia vaikela munzo aseto yena mu Mazulu idina bakulu bamwela Congo baovo
makengele kadianga wanduko. Ti muntu ye wandi ntomo ye biandi bifu ye biandi kadilo. Premier paragraphe. Bantu babo kabavai kilanga vavitu dimosi ko munzo abatata bampongo tulendo ukayengele kadi imu mavitu nsambwadia miela mia bantu mia vaikila munzo aseto dina momazulu idina bakulu bamwela Kongo banvu makengele kadianga wanduko ti muntu ye wandi ntomo ye biandi bifu ye kiandi kadolo. Tout tanga yekutsuka tunasikilisa une fois pour toutes. Deuxième paragraphe barvo bantu babo ka benina va tezo kimosiko munzila nkudulu mupeve idina bantu babo ka bamoninanga misamu mumbweno yimosiko mbweno zampila mumpila zansamu umosi buzi yantikanga nwana sana vafulu kimosi mvalangani ikotanga idina bantu bazolele yonzama mokinto wa dikimosi yezingila mungwizani bafwete kala ye misiku mimosi mifwete tuadisa ndiatulu ya babo kadi imisiku misungi kanga bantu ye kakidilanga mvalangani mukota ye bakafulu mukabu dia bantu ye bisalu biao misiku mia kabu dia bantu impila kitalatala kya nene mukiau mutu kana kukitadila ye zaila dio keti ngindo zandi pova zandi mavanga mandi isavo kadudu kiandi kena kiasungama evon kato misiku miakintowadi kia bantu ibilwazu bisadilanga nzonzi za kabu diodio munzila mfundusulu ansamu miakabu diodio ya bantu siku mialuzingu lua makesa mabundu dia Kongo yinsiku miankudulu mupeve bonso bu mienina mulusansu lua vana tata nzambia mpungu kabakulu beto siku miomyo miena mumakongo kuntwala situalongoka siku miomyo mia mionsono tekela diodio mukanda wau wungeti vana nkumbu vongo siku mia bundu dia Kongo ngina vana ndambu siku dusu zantete zifwete sadila makesa mabundu dia Kongo mukalasani za batu na batu mudibundu dieto sikidi kisa diambu ivutukila yeto masiamisa diambu diodio kidi bantu babo basadilanga dio yelembwa dio vila kananga mumpanga donc verbe sikidi kisa mwatuka mambu matatu ema siki tikudusu yensiku do la loi ibonso bobo tu vovilanga diovo siki impangi yansiku idina tuka mumpova za siki yantete article 1 na te mumpova za siki yantuka dituna vana mukanda wau mwena mpeve ya minsiku masiki mabundu dia Kongo impila kitalatala mukia utuna tadila muntu mubeto yezaya keti weti diati la bonso bwenina luzolo lwa bantu lwana luzolo lwa bundu dia Kongo evon kato bika babo
beti kota mobundu ya Congo balongoka yesungika kadulu biao kidivo ngindo zao pova zao ye mavanga mau isavo ndia tulu au ya kadilanga bonso bweni na mpeve yena mpova za masiki mankanda wao bambuta yebayaya nanga tuzi Louis Kikongo peut-être kwa milongo kimyanka kamena monza yanda kabaze Kikongo ko. Je voulais vous dire ici donc efforcez-vous de savoir la langue Kikongo parce que c'est la langue mère de toutes les langues et je crois que vous avez quand même compris quelque chose. Mais quand on parle de Koto Solo, c'est l'introduction. Je voulais dire ici, Bantu Babo Kabavai Kilanga va vitu di Mosiko Monzo Abatata Bamporo Tulendo. Donc, Nzambe Tango Akela ki mokile na ye, ayeba ki bien akokela muntu soit batu. Alors, mutu na mutu oyo Nzambe Akela, mutu na mutu auta la porte na ye, il y a la porte de sortie quoi. Donc quand on dit Bantu Babo Kabavai Kilanga va vitu di Mosiko Monzo Abatata Bampolendo. Donc mutu na mutu Batu Babo, donc Batu nyonso tu babimela esika moko te na ndako ya tata mokeli mokonzi na biso kasi ma vitu Tsambwade. Donc na porte je peux dire 7 portes en français. Touta tozana 7 portes na monde spirituel. Na 7 portes wana mutu na mutu abima na porte na ye. Miela mia bantu mia vaikila munzo aseto diena momazulu. Donc molimo ya mutu na mutu ebima na porte moko oiza parmi ba porte sambo. Si je peux dire porte Tsambwade, ba porte sambo na ndako ya tata. Na yango bomonaka moto na moto aza na comportement oya ye. Neki ala lusila nde na lobela bino boye naza na manière nanga oyo na monelaka makambo. Mbota mputu lusembo aza na manière na ye oyo amonelaka makambo. Yaya Lubondo aza na manière na ye oyo amonelaka makambo. Yaya Sekimina, Yaya Polosemi, Mbota Mankweno bango nyonso tu baza na manière na bango oyo bamonelaka makambo. Donc ndenge bazomonela makambo admettons que soki balingi bango ezani te peut-être ekozala bolamu pona bango ou soit pe na ndenge nazomonela makambo na ngai nakomona ngo neti kaka buzoba parce que toyebi bien que motu na motu abima na vitu na ye na porte na ye epai touta yango wana na lisanga ya batu eza vraiment très important ya koyokaka oyo babengi la loi. Même na mboka na biso awa toza na constitution yango ezosala ete ke bamodifie constitution wana bamisusu bazobimisa bamisusu balobi te boye. Donc la loi mibeko donc kesa ya bondia Kongo ya solo esengeli alanda mibeko oyo nyonso ne mwanda se machela biso na kati ya mokanda oyo babengaka nsiku ya bundu ya Kongo. Donc je crois que c'était ça l'explication du premier paragraphe. Donc Bantu Babo Kabenina Vatezo Kimosiko Monzela Nkudulu Mopeve mutu nyonso tu azana niveau moko te na nzela ya kokola na spiritualité. Mutu na mutu azana ya ye dimension. Ngai na mbota X toza makisa bundia Congo mais peut-être que mbota X aleki ngai na ndenge ya dimension ya spiritualité. Yango awa balingi balola biso Bantu Babo Kabenina Vatezo Kimosiko Monzela Nkudulu Mopeve idina Bantu Babo Kabamoni nanga misamu mumbweno yimosiko.
par rapport ya kokola na ngai na spiritualité par rapport ndenge na memelaka bondia Congo parfois na leki na ngai pe fumu intel parfois pe na leki na ngai mutu intel yango mwana mutu wana peut-être soko kobongisa makambo te peut-être yango wana bato wana bazomeka komeka ko améliorer makambo parce que baza quand même na un pas en avance na ndenge tokolisaka batalanta na biso na ndenge ya molimo voyez yango wana même na bondia ko tobengaka bambuta les plus âgés ou bien les moins âgés mbuta s'il s'agit de yaya ainsi de suite voilà un peu préfixe de respect oyo bakongo babengalaka place euta parce que mutu na mutu aza na niveau na ye wena itezokiani mo nkululu en PV mbweno za mpila mupila za nsamu umosi buzi yantikanga mwana sana vafulu kimosi mvalangani ikotanga. Donc ici inutile de rappeler et aujourd'hui si nous avons des étirements de gauche à droite c'est parce que mutu na mutu azomona makambo na ndenge na ye mutu na mutu aza na dimension na ye na taux vibratoire na ye na ndenge ya molimo na ndenge ya spiritualité. Alors esengeli biso makesa ya bondia Congo na ba oyo bazokota bondia Congo sika bayeba ete kotanga mokanda oyo nsiku me bondia Congo ekosunga yo ekosunga biso afin que tozongisa ngwizani et soit tozongisa lisanga ya bondia Congo ndenge tozalaki parce que mutu na mutu azali moko auta na tata abima pe na porte na ye. Alors misiko ya bondia Congo ezo regrouper skoyo bato nyonso to babima na ba différentes portes. Vous voyez, et c'est ça un peu le vrai problème. Et toke place na misiko ya bondia Congo misiko mia kabo dia bantu yimpela kitalatala kia nene mukia muntu ke na kukikabila yezaila dio keti ngindu zandi mpova zandi mavanga mandi isavo kadukiandi kena kia sunga ma evon katu. Donc ça ce livre qui a été écrit par un témoin d'enseigne Kanda Misiku biso eza miroir na biso neti biso toza ba enseignant et lorsqu'on dit le journal de classe c'est le miroir d'un enseignant parce qu'avec le journal de classe l'enseignant sait déjà que je vais enseigner quoi à la première heure, je vais enseigner quoi à la deuxième heure et quel est mon emploi du temps journalier. Donc kitalatala ya enseignant eza journal de classe mais na kitalatala ya moto azoyekola ba précepte ya spiritualité neti biso na nzela Congo kitalatala na biso eza ba règlement oyo evo misiko oyo ne mwanda nsemi achela biso parce que ne mwanda nsemi ayebi eteke biso ndenge toza bato tosanga na bondia Congo bayombe bantando tokonso bato ya bandundu bato baza na Ghana bato baza na Angola ayeba eteke motu na motu aza na ye comportement et motu na motu aza na manière na ya kokola na molimo. Vous voyez mosusu akoti ne bondia Congo sika mais soka respecter ba principe na makambo mosusu mona un mois kaka ya pamba tanzo beta ba mpede sur purification akomi ko incarner déjà dimension ya motu nita kota déjà 10 ans na kata bondia Congo soit même 20 ans ba o ba kota kana bondia Congo parfois négligence na makambo mosusu moto akoti sika na kati ya lisanga na biso akomi ko kola plus vite que moto oyo azo négliger makambo mosusu. Ce n'est pas une chose étrange parce que ici vous venez de comprendre que moto na moto auta na porte na ye et puis motu na motu aza na niveau na ye ya kokola na ndenga molimo et mokanda oyo ezali kitalatala pona moto nyonso tu amibengi kesa ya bondia Congo akoyeba bizaleli na ye akoyeba bizaleli ya moninga akoyeba nini yango moninga azosala ya mabe nini yango moninga azosala ya malamu. Maintenant lelo tozo loba awa parce que ngape kia naza na manière na ngai ya komonela makambo ke kosangana tozonga bomoko na kati ya bondia Congo eza eloko ya motuya parce que liboso ngaki ala nazomona neti eloko ezala te soki toke na baélection na ndenge ya parti na biso politique ebondia mayala soki kaka tozotambola boye c'est-à-dire que tokosala eloko te na baélecteur et puis bakongo un jour bakondo beta biso parce que biso batata biso bamikolo baleki oboka nsuki tumbo ko bambota tokoki ko transmettre évangile
bien message oyo ne mwanasemi atikeli biso. Parce que lorsque Maître Jésus était crucifié plutôt, était crucifié et jeté à la croix, Israël est surtout, les Juifs, non de Maître Jésus, mais après la mort, et tu vas comprendre que tu as un Juif à Koufi pour masumu na biso. Alors, Jésus-Christ a 12 disciples. Les 12 disciples, balala ki pongite, bakabana kite, bawela kite ngai Thomas, ngai Matthieu, ngai Marc, fonatika na lingomba oyo bien lisanga oyo rien. Mutu na mutu akomaki, mutu na mutu amai ko méditer accompagnaki oyo Jésus-Christ atikeli bango comme message. Et puis Jésus-Christ bango na tiki bino ba orphelete bien na tiki bino kitio na te na teka kikusi de kitio na ko PV en l'eau na kala mobeno donc na tiki bino bana étiqueté mais molimo musanto et kozala kati na bino. Donc c'est ça. Et après la mort de Jésus-Christ, christianisme et bien évangile wana en tout cas était le qui peu importe infiltration par romain, infiltration plutôt par romain, mais du moment où yebi la histoire il y a Bible et puis il y a Asie, il y avait des apôtres de Jésus-Christ qui ont même opéré des miracles au-delà même de Jésus-Christ. Vous voyez, la Moussa qui kufa tout comme ça parce que respecta qui oyo maître na bango atikela ki bango siko biso ba makesa bondia Congo tozo welela nini to lobi tozo nga place moko oh non ye mutaliaka ni mwanda semi tozo nga place moko no biso batikela ka église donc mutu na mutu ngo koma leader na ndenge na ye mutu na mutu ngo koma leader na ndenge na ye oko koma leader na ndenge na ye wana mutu moko to ko incarner Espagne mwanda semi to ko incarner surtout Espagne mwanda semi surtout tozo tangaka et puis tozo salela nyoso komela biso parce que moi qui vous parle ici je ne manque pas une brochure, bien un livre écrit par les moines d'anciens, sauf les Makongo, les grands livres Makongo et Makaba. Mais tant qu'on a Congo 1 jusqu'à 12, tout comme ça, on a une grande partie, il y a Makongo, parce que les moines d'anciens, on a une brochure pour permettre surtout à Megako Tanga, Mokanda, on a monnaie, Makongo et vos Makaba. Voyez, tout ça na mukanda moko ya misiku. O misiku oyo tozotanga awa eza presque na grande quantité na mukanda oyo babengi Makongo. Donc ici ba obazo meka kokota na bonde Congo bozala na bangite ba makese ya solo ya bonde Congo bomona bango na bizalele na bango na makamda bango mususu. Yango na nzembo na na yembaki kilusisidi pila inako qui me voit maïlucicide, qui me voit ma c'est la religion et puis les partis politiques et la plus grande richesse de tout c'est la religion parce que toza na ngambo biso makesa bonde konta na ngambo ya ko transmettre oyo surtout tozwa ki epa ne mwanda nsemi epa ya bakongo mususu et puis na reste ya mokili l'arrivée de Kwatulendo ngitingi la Congo ndenge toyokaka ne mwanda semi apesa biso mokolo moko te ke na 2025 il y aura ceci d'ailleurs liwana ye to mona ki yango flou et mutu nyos to alelaki to attribuaki liwana mwanda semi pa bato no mutale ya lubondo mutale ya mbota mputu sembo alors to komi na ba niveau wana c'est que to komi ko bwa kisa oyo ya kitoko ne mwanda semi atikala biso comme mibeko soit kondima. Voyez, donc bandeko isa première juste partie il y a mukanda o totangi introduction isa misiku donc to comprendre eteke à travers ya misiku oyo bo comprendre nana zoloka mvolangani nana zoloka asala nani azala nani tout consort na miti oyo na pesa un exemple même temps mama kufaki ba batikala kiwana balala ki pongite bawela ki teke ngana koma maome non buda ta kufaki ba batikala ki ngana koma buda non mais bawela ki intérêt ya batunyo surtout bateya ki message ya buda na batunyo surtout et puis bagana ki ba âme biso makesa bondia Congo nous sommes mieux placés ya ko gagner ba âme à travers ba réseaux sociaux à travers na makambo surtout to salaka comportement na biso tout consort de l'eau faut éviter ezaka raté kowela ki bokonzi tozonga bomoko
tokende na baélection tokonsulte banana kodirige Lingomba et puis nyonso ni mwasemi atrasa yango totangi kaka bastati ya Bundia Mayala, stati ya Bundia Congo, et nous allons facilement découvrir qui est ce chef là par rapport à Oyo Komama na bastati na biso. Vous voyez, donc c'est ça en vrai dire. Donc bandeko na ngai tokomi na suka ya tranche na biso bosimba eteke mukanda o eza nkanda misiku eza kitalatala ya mututu alingo koma ngunza ya solo soko zana yango te il faut meka oluka ozala nango nkanda misiku ekosunga yo eza pe na bilo mosusu eza awa soko tangi yango ekosunga yo po kola rapidement na spiritualité bino tu boza na poto mutu aza na makambo na ye mais une fois aza na principe na makambo mosusu je crois que okosungama parce que je ba omitambusa parce que kitalatala na yo yango omitali awa boyete boyete voilà PV inatanga dibundu dia bantu kundungu no mumvita zao zazo PV ya luzolo lwa tumama siku ya tupi lwa tumama na siku mia dibundu yesadila bisalu bia bio bia dibundu bonso bwenena nsiku mia mio tuma mabuku kondolo mvalangani ikotanga ye fwasanga mimbutu mia bisalu bia dibundu tumama nango kozonga soute parce que il y avait une grande partie bana okundani mwanda semi. Il y avait aussi une grande partie qui parce que les chaque partie pour ça qui a raison qui ne m'a pas condamné ne m'a pas les 40e jour biso boy lelo amisusu na biso article de église parce que mon na place beaucoup na mwana semi pour ça qui a raison pani bakendaki te parce que ba mona naki pour ça qui a raison pani bakendaki parce que grand maître azamu na bango mais bablobi tout mama beaucoup kondolo mvalangani ikotanga yefasanga mimbutu mia bisalu bia dibundu et idina tout mama bu ukondolo musiku mia dibundu dia bantu mamoma kaka malenda vanga muntu mena mampamba. Donc ici nangolo bana ba autorité actuelle église ya ngambo ya bangambo nyonso tout soit ba Congo nyonso bazana nzela Congo to meka ete kosanga na place moko to sala liboke afin que toujours vraiment pouvoir ya kozwa première place les peuples élus de l'Afrique c'est les Congo. Donc ce message concerne tous les Congo. To la musa ba parti mosusu to meka ko kimisa mabe o ezo régner na kati ya lisanga na biso ngai mutu na lobeli bino makambo oyo nazali mokonzi église te mais nazaka ka moko ya moko ayekola na kati ya université oyo babengi Bundu dia Congo. Donc lelo na kati ya Bundu dia Congo naza nanga na grade moko te mais naza peut-être ndenge bino bokonduka ko changai nakoza la soit assistant nakoza la soit CT chef de travaux nakoza la soit professeur. C'est à vous de choisir naza na esika nini na kati ya Bundu dia Congo mais ngai te mnazwaka ba décision ya makambo peleka na Bundu dia Congo tona ba mikonzi na biso. Moi actuellement je suis inspiré ya kola la soupongité ya koloba oyo ezokuta na tata par rapport ya ndenge nazozwaka ba incarnation na ngai yango monete tofongoli sikoyo mikanda ya Bundu dia Congo to bandi lelo na mukanda o babengi misiku ya Bundu dia Congo afeke ba makesa na ba kota skanda Bundu dia Congo bayeba ke Bundu dia Congo ezali religion te ndenge bakanisaka. Donc eza religion mo bien structurée ezala ba mibeko nango makambe bele. Donc bandeko beno ba bonso botlopele ndefulu bia bien solo bolimbisi par rapport à Lingala et puis une partie là de français. C'est juste essayer un peu de simplifier les messages à toute personne, peu importe les coins où il se trouve. Raison pour laquelle j'ai essayé un peu d'utiliser la langue Lingala afin que le message où ils la purement simplifié, tu vas comprendre.
matondo maombo nikiala lusila mfumu nanga mwana nimi nene lusala muyenge kya mfumu eto.